peut-être Cardozo a lobby vérité. Les Razagi une organisation, les bandes organisation a oui le Razagi. Peut-être à lobby vérité. Mais la minute le one de Kolikamoueli, peut-être vérité au wana au Cardozo lobby, les Razagi sont importants à l'oba. Le goal à lobby on a mis ça va tout le monde sous mon bateau sous pas comme mon ango maté. Oh ne va le voir en français. La vérité blesse. On va vérité sous c'est un débat. Mais monter maman ben dans le monde artistique, dans le monde artistique, dans le monde la biso ya ba communauté, tout est biso qui existe déjà pas tu vois. Les gens avaient pas sous ça de monde gâté Nathalie au cerf na ngai. Renate ana pifona. On va pas na yo yeto la na tape mais na so chaleur. Les attaques que soit chaleur ya Renate ni mutafabuke ngati parce que na l'air na ba théâtre même si il faut voir dans ça dans théâtre. C'est quelque chose d'éducation. Au moins de l'homme on va groupe salon. La carte groupe salon on a koko ye balé mondial direct. Tu vois. Ba père na biso wana ba componer musa na bango ba ndeo valoriser. Nga sepela na vie na nga pasteur patron bonne année Virginie. Mambalo ba rapport na biso ba artiste comme des boulot na biso tout ça là ça boulot mon noble. Et c'est parce que mutu na mutu a travaillé psychologie na aïe ba elo nini au sala. Noëlla TV, abonnez-vous massivement. Yassika, Noëlla TV, Yeli Bisso, makambu ya kolamba, elubu. Yonde komwasi, oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota, epa Noëlla TV, okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mamae. Bosabone epandeko na biso Noëlla TV. Epwa. Noëlla TV. Nzungu ezotoko seko. Bienvenue sur Noëlla Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez, candez vos messages. En tout cas, merci beaucoup d'avoir s'abonner vraiment. Merci à toi la patronne Noëlla depuis quelque part. Bonne année à toute la famille. En tout cas, merci à Montréal, Valobi PM, Patrick Maouéja de tous les temps, de tous les jours. Merci à Aurélie Vangou, Mingazor de la presse, mon avocat privé, Aurore Christine Début des Sounds, en tout cas, président Ozana Kaka Yababi, Anango, donc, Tissona Baron Kaka. Sur ce plateau, je vous signale déjà, je ne suis pas seul. Je suis avec un artiste et comédien, Otto Solane, vraiment pour vous découvrir. Et puis, ça m'a dit sur la chaîne, mais ça déjà, mon message déjà pour la Damingi, Otto Solane, vraiment sur l'actualité. Et puis, dans ma cambo, et pour l'Obama, c'est mon mouké. Donc, vous voyez, sans plus tarder, je vais déjà dire à Montréal, à Fonguedanga, déjà la côte invité là, à qui je vais dire bonne année, bienvenue. Bonne année à toi la guerrière. Voilà. Bonne année na bandeko surtout à Betty Bango ya Rolanda biso na ba famille tout Rolanda biso ba bonne année na bino bonne année 2023. Ezala année moko ya détermination et accomplissement. Donc bonne année na yo Regaine Monzembo de Brazzaville, bonne année Yohan Ngeso. Bonne année mon lieutenant bonheur Madebana. Donc, mon lieutenant, bonne année, bonne année, Chantal Boto, bonne année, Aristide Boyombe, bonne année, famille Boto Mobimba, la guerrière Katalé, bonne année, Nayo, il faut que Renate, Madame Moxime, point final de papa et maman. Bonne année, Bonne année, la grande sœur chérie, Renate, il faut en tout cas, bonne année à toute la famille. Chic, bienvenue déjà, en tout cas, merci beaucoup pour l'avoir accepté. L'invitation à Bisso, vraiment les deux photos. Avant de voir l'actualité, tout va avoir chic. Chic, les lots, on va vraiment mingi péné. Renate, il faut pour notre grande sœur, artiste et comédien, au Bébat Balinani. Par contre, on a eu aussi au comme pas Renate, il faut. Vous t'accueillez à Bisso, pourquoi pas Renate? Ouais. Merci beaucoup la question. Chic, on t'a dit la lumière. On va déjà
autant na Nana Lumière et maman présente nanga sous sa démonica bonne année na Paris là on a Nana Lumière et à Esco directement les Baouta Sherina Tenda ya Ifo mais belé ba koloba na biso ndenge e ko tambola penza ni wa mwana ko fabriquer ba bina ba mwana pour fabriquer ya rien de Ifo ah ça c'est chic Litrololo c'est un artiste vraiment donc un artiste et comédien nga so mutawolo balem tusu naka mwana fabriquer na e eza moment nga sous sa démonica place à ça Rina Tenda c'est ma sœur Renate c'est mon maquila Renate za maquila nanga dem sous na carrière artistique oui dans la ba ne belé par rapport à Renate mais Renate pifonae ye tanae ye l'air abimi mbala moko aki tu vois l'air nga za sous pas sous sa démonica te natali au ser na ngai Renate ana pifonae on va pas na yo ye to la nga ta pembeni na so chaleur les attaques que vous avez chaleur et Renate n'est pas fabriqué parce que là on a pas de théâtre même si il faut pas dans ça dans théâtre tu vois on a fabriqué chez Suza de Monica mais Nazali sœur Nazali frère il y a Renate il y a Makila il y a Renate a bien papa nanga nous qu'on a bien maman et Renate tata aussi. Donc voilà pour le moment qui trouve non en tout cas il faut qu'il y ait un source pour n'engue battre pour le bateau sambi to soigner to lobby tété aussi battre il faut y avoir vraiment confirmation puis bango peut je crois parce que confirmation il y a bien et pas na yo beaucoup mais ndenge au confirmer bango ba yebi déjà que on va que pas sous après comme pas Renate pour ça là et pas Renate et qui ndenge ni banda bo bandina Renate évolution au comme on ndenge ni par rapport à ndenge où t'es pas vraiment depuis na bandina Renate Tenda il faut que ça fait non 3 ans si je ne me trompe pas. Depuis la bandine Renate, ça fait déjà 3 ans qu'il est sur Pépélé, Pépé, tout. Et puis, merci Ming na Renate, il faut que grâce na ye, na comme il sous na sali parce que na Renate on va vraiment bambaper libanga pour Renate ça déjà level. Voilà. Renate Mato. Parmi les artistes de Maya Congo, Renate Talamanga. Asimana yepe moto eko to la marche pe o le kaboué chic sous le batsa mais abimisi bana les autres ka yo nde ba pesa privilège bo ba misusu wana ndenge baninga ba ko bimisa ka pe bana bien mais tant de ganga pour les bana bana o azwa encadré pe les baouté salit les baouté za pour surtout la caméra pour se mettre pour éviter yepe na les baouta au monde ndenge bana bazali o Renate Tenda il faut azo chaper bana bazali bato batala biso bamona na biso ba film na biso to potisa rapper mo bana libale biso to tozozwa bana o bazouta na ndako ezati ke tozozwa maman artiste uta na kuku waye ko azali bien fait et comment waye ba ki artiste bana est-ce que biso tozozwa bana o bauta na ba parler na profiter ba mona lancer sous appel sous demande ba batala biso o vraiment monter malgré tout ça na musala o biso sala na passion o biso to kona a hésité à contacter biso na numéro o ezana sur le continue à diriger bino directement par la biso donc tout ça on a tolérera chaque mercredi na 8h na biso TV puis samedi na 18h tout ça musala biso malembe to pelika malembe to ma place o zamba o biso. Voilà, merci beaucoup Chic. Parlons maintenant de l'actualité. Pour les vraiment partie des comédiens pour cette a déjà mes condoléances pour les toi qui m'attend avant de la nouvelle an. Donc tout ça là déjà. Relation pour le Chic à ça là au artistique. Pour répondre d'abord à ta question, premièrement nécessaire pour la famille artistique à oui, famille biologique les condoléances la famille artistique pour les ambitions, condoléances pasi na mshimo la direza pasi otala ndeto zobumisa ba artiste nge liwango komika na ngambo c'est ça nge liwango zaka na ngambo otala année 2022 mutsoneka perdre ba icône perdre ba ba artiste o bazaki pe moi poids awilo ayo continuer ce soit donc za pasi awilo za yaya za master za frère oto bandako mona malgré na lubiba po beta mateki kokutana na scène no to kabola mais azaya
playboy ya moko tosola so tomonani mbote nde ni santé kitoko pepele tosola na biso tozalaki na babon relation na ye tofanda osola mwa bon terme comme mabe ezalaki mpe na ye mpasi ngai eza olingo ye ndoko atiki biso no avant l'âge aza no na carrière ebele aza no na âge na ye nzambe moto alingi on peut rien faire. Mais apparemment on dirait bino mo pe bozo mibatela te parce que na ndenge toyebe pesa baartiste comédien bino boza baartiste comédien oh il faut pas se respecter nde mo pe baartiste musicien bakenda ko se respecter mais si on koma trop okende kolenga baartiste musicien outa voyage aye abengi yo te atindi na invitation te yo moko oke kokufa kuna na ndenge na yo oke obukani oke babeti yo na ndenge na yo c'est que bino moko bozoyeba valeur na bino te quelque part parce que zolobama déjà ke awilo tia kende kuna héritier te moto invitaki. Bon, eza te ke la mosusu toyeba valeur na biso te tokende kokenzela baartiste musicien eza juste nakoloba soutien parce que tovandaka mpe kolia mosusu biso baartiste comédien tosa tournage na biso fandi komoyo déplika yo otala bino ayo soutenir bino eza te me déplika yo oluka succès mpa na biso eza te ke ndenge awulelo mosu akendeki oyamba héritier ake oluka succès mpa héritier to ake oluka eloko amemi juste apport na ye soutien héritier aza artiste lokola ye eza te ke toki okenzela tu vois par là nayebi te baleson dire eleka tour nga chik nde naza boye nalingaka baradio totoire te kolika mpo nayebi te nalobaka te oyo nayebi na oloba tu vois kokoma ya wilo tisaki nde kosi retrouve na cortège ya wata nayebi nini elekaki te elo nini esengaki te peut-être ele mosu azalaki na kati ya baspiritas peut-être ele mosu azalaki na kati ya lisanga ya des amis d'héritier wata yango esengaki bakende oyamba lider na mongo kokende kokenzela to kokende koflater bon je pense pas nayebi oyo ezalaki na motu na ye te ndeti nga chik litolo nde nafai na nga boye nayebaki na bamisi ebele bos life to toya tembe toyebaki na ye tosolaka bafabrikas tosolaka na bango badeplik tosolaka epuis tobandi osola na bango lelo tekele mosu mpo shika komi shiki nga nayeba na bamisie bafabrikas bawata depuis maison mare nga papa na nga wili c'est à chaque fois sécurité nzembela attaqué bango vie na nga bamemaka nga déjà wenge respect oyo nazalaka nango kuna yango mpe nazalaka nango kati lelo nga mpe héritier so nake na palais héritier so na ye na ndako nini na gb seke na ye na likambo moko le mosusu seke le mosusu na ye cop to le mosusu na ye totraité dossier moko mais au moins toportaka bango kaka soutien mpo baza mpe baartiste lokola biso nde bango mpe basoutenaka biso me kokenzela nga nayebi yango te. Ok, mais apparemment, il y a des artistes comédiens, il y a trop de problèmes. Quand il y a des problèmes, rancune, il y a kala, au biso, au doyebakate, tellement comme ça, biso, que le juge n'a pas et comme toujours au bima. Quand on a des artistes comédiens, il y a des peut-être parmi les spiritas, toi, parmi les amis des héritiers Watanabe. Mais moi, quand il y a des artistes comédiens, il faut citer les noms, on a Cardozo, Asaki, Michel Obike, Awilo Asaki, Nangamu Nabangoti. Azaki na organisation na bango te donc organisation na bango ya azaki te donc yé pas azaki parmi ba organisateur ou ba organisaki arrivé ya yani akay ya héritier Watanabe mais comme on a déjà ndeko a lobby bongo pona ndeko na comédien est-ce que c'était vraiment important alors pour le bon que Awilo azaki na organisation na biso te bon au moins nous avons aimé faut y ba on partout ma bezali ils en ont raté na ba artiste comédien ata tokende baeglise mo ke pasteur ateyaka bato baondima me na kati wana na bafrère mo basere mo barami ezanga peut-être Cardozo alobi vérité lere azalaki na organisation lere bandosa organisation na bango awilo azalaki te peut-être alobi vérité mais na minute oyo wana ndeko likambo eyeli peut-être vérité wana oyo Cardozo alobi ezalaki susu important te aloba yango lokola alobi yango boye na miso bato le mosusu yango bato mosusu bakoma mona yango mabe nde balobaka na français la vérité blesse yango bavérité mosusu esengaka te baloba mais motema mabe na monde artistique to na monde na biso ya bacomédien toyebi na biso keexista déjà motema ezama ya chasse baparveni baza ebele moto autaka nil pa mama okibo okomisi mpo aza elongi kitoko aza na ta ya bien alata mwa pantalone ya jina bien atiaka maquillage ya bien okomisi artiste comédien c'est fou eza bafaute na bino moko mais est-ce que soki talingi mosala ata alataka ni kitoko bien aza ni artiste ata alataka ni pantalon bien aza ni bogar aza ni belle fille que soit aza na volonté oyo osala mosala fo komiseka artiste malembe a forgeant devient forger so ozoforge te okoma forgeron
Mais je sais pas si tu peux nous dire la différence entre le groupe Salongo, le comportement du groupe Salongo, le comportement ya ba o ebimi lelo ko banda na ba Simba ko kende na ba Sinar ko kende na ba groupe évangéliste comportement na ba ngona groupe Salongo. Au moins que ba o ba yesi mandi ko pepisa penza o kombo benga mi théâtre. Quelque chose d'éducation d'abord. De un, c'est quelque chose d'éducation. Au moins le membre ba groupe Salongo. Na ka groupe Salongo ngana koko ye balé mondial direct. Tu vois? Ba père na biso wana ba componer musala na bango ba ndo valoriser ngo. Nga sepela na vie na nga pasteur patron bonne année Virginie. Mambalo ba rapona biso ba artiste comme des boulot na biso tout ça là eza boulot mon noble. Et c'est parce que mutu na mutu a travailler psychologie na ye ayeba elo nini a sala. Oyeba ko valoriser musala na. Musala biso musala pa matin. Tout ça là musala mo bénévolant. Salaire à malongo ezala kati za musala mo état d'esprit. Zuko pour mais parce que indépendant na mutu na mutu ndenge ya zozwa likambo na pour nga éducation na nga na uti na ngona parler na nga c'est la discipline. Ngani na nga discipliné boy na oya na bambuye matin nga so na ba artiste comédien presque tout ya mikolo ya bana na so na yo ça va participer na participer puis ngani na pe boy muta ko yela nga pe buzoba te pour nga mona oya na buzoba te mutu po yela nga buzoba te. Vous avez mis sous bazuba na baluya na bango na YouTube et tout machin bini les biso to travailler na ba caméra ba CD bani ba on peut bazaki te. Ba vient na ba théâtre de chez nous ba yeba ki makamuni ba osala. Bon ndambu ba zape lelo ba yebi makamuni ba osala ba respecter musala na bango. Mingi siko ba uti ba parvenir ningo lo bana zaki ni kingani ba suya yeka po ya obebisa musala o biso to le. Tu vois, les sociologues ont déjà confusion dans la mais par rapport à l'Iwa ya Awilo, quand tu as Awilo, Atiki moi Nazemi, Azaki n'a pas fille pour faire les mots maintenant avant à comment moi je vois comme et Tengue ba pour salir réputation ya Mirma. Pour Mirma peut de son côté, ata Azalaki na relation mona Awilo mais c'est singa kala a comment pe na oya ye mususu Azalaka na personne ba s'aimer. Mais tant ba pour salir ye na TV Gogo Azalaki mokolo Awilo a séquestré pendant 10 ans et analyse le ko ça la pesa pour makambo les autres ka entre bino ka ba c'est comédien. Moi ce que je peux dire le 20 chéri faut le voir. Moi aussi ce pagnon ça. Olo taozo za suna mulanga. Ah c'est ça. Olo tango te. Donc mir mandaza na faza ka muté ya munene. Parce qu'il l'air boufa na mutu déjà 10 ans, c'est que ndemo lobi à 10 ans. Bonga yebi na ngati. OK. Na yoka yoka ne ba baolo ba. So do fa na mutu confirmer de na mutu ba mona ki. Donc ba baolo ba ka o ba ko ba pot so batali munene na mirma, batali muke ya Awilo. Oh ba ba pesa ka ba analyse na bandena. Ngala mutu abenga na Allemagne. Poitou na ngamo ngambo loloba mais mirma fumana munene na ye singa na ebisi muto na tsabi mais munene est-ce que bolingo ki ça est-ce que mirma na âge akoko bota oui bon na ba âge je sais pas na âge à mirma te âge à Awilo na ebité Awilo na ebika yaya na mona ke jeune déjà bo mais comment on appelle Awilo asa bébé OK tu vois Awilo pas à bébé te mirma pe azani mukolo mo so ya bandenge mo boté o ba bolinga ba chai mais o écouta bango mi balé coup de foudre on a place uta bisona yo to za yakiti parce que ngai mi mana o ibseka asa motema munene asipaka matoi ya ozamtema munene bongo ba belle famille na to pe mobile ne waza est-ce que ba belle famille ce qu'il faut pas comprendre que mi maza muto te ya TV ba belle famille faut pas comprendre que mi maza muto TV ndeza na soki muto TV sur likambu batu baloba de gauche à droite parce que mobali o ya mima tema linga mima comment mirma mobali ya mirma tema lingi mwasi ne mirma asipa pe kaka matoi. Parce que avant il est muso na mirma pas zaki na ba parcours ne muso no sala ye pas zaki na ba parcours ne muso no sala so mirma pas ba le ta ba parcours na sima ye pas le ta ba parcours mima sima la sala te wa sala ben oui aza muto ba zaki na ye aza muto ba zaki na ye ba partager ba bon moment ma chérie batango balekisa bango balela mususu so avandi azo raisonner ba bon moment na bango bazaki na oui le si réellement bazaki mo sa mobali 10 ans ma 10 ans de sakate eza une année dans 12 mois parce que 10 ans hein
100, si je ne me trompe pas, 120 et quelques mois. Vous comprenez? C'est normal, il faut aller la guerrière. D'ailleurs, il faut aller dans la position de l'Oshikazati. Si vous voulez, là, bon. bascène ebele te tokutana kala batournage nakutani na chaîne moko osa baémission tout machin mais aza te na oyo bapasi ke frère akei aza no jeune parceke ominga bavandeli peut-être bakabula basentiment bazwi temps osala bamakambo le mosuku obule mwa baprojet mo ensemble amonake moto yango aza efustre faut bacomprendre batelespectateur bino mpe botenaka biso rete bomo te faut bocomprendre bien mabe elikambo motema eza libele te eza mosuni musuni yo sopesa ya motema place mosusu okokolela na cadence kopesa motema place mosusu awilo pakende pasali makambo awilo tatiki mosi na sisi ekoza pe awilo pele mosusu mema kendeka avant ye awilo pele mosusu ngaza na baregret mir mavement nata mobo nazanga mbati mir mapele nga mbati nata mobo nazanga badi mir maele nga badi tu vois mingi mabaka ofanda kombo raisonner makambo wana nata mobo nekelele $10 awilo akende cop mobo ayaki na mwa moke tu vois eza makambo ekomela biso nga alingaka koyoka baradio totoire te me nga nazalaka focus nga bato balobaka soki ozoloba oloba na yo talinga te mpo mokili elobaka kaka ata moto akufi bakanda oloba kaka Cardozo oyo alobi vérité lere mosusu alobi vérité lere mosusu mpo na affirme yango te parce que nayebi nanga mpe makambo yango te ndenge bato baolobaka alobi vérité ke ye azalaki na organisation awili azalaki na organisation na bango te nde mpe toyoka awilo mpe akende na ye aéroport te awilo avandaki nde na ndako abimi kolanda nde kolanda na nzela nde makambo oyo olanda c'est comme si liwango ebanda kobenga ye kaka po awilo akende ne mpe aéroport te akutani na bango na triomphal ti accident osalamela bango na babandali place esalaki tu vois ezaka mabongisa tata Cardozo mpe nde bakomobimisa bavérité na ye kokotisaka coche dacosta moto asi abali makambo kaka ke dacosta asakana na ye akendaki organisation ezoganga wana basundolaki libanda epa héritier abatangi bakoma bato ebele estce etant bamibali oyo bazalaka mpenza na monde artistique yango kozwaka ta te kokonsile ata bandeko na bino makambo oyo basalaka ezalaka bien te kobimisaka bavie privé na bango kofinganaka ozalaka lesbienne. Tu peux dire quoi par rapport à Bandeko va se comporter à vous? Comment ils ont passé parce que tout le monde est passé on a chiminé na abona les passé na on a chiminé na abona les passé na ngai Cardozo pe ana les passé na ba bibisi ba biloko lem seza ba les passé à Cardozo lem sous leur embrasser qui a on est doit biso to wa ba chef au moins lem sous jeune fille moi ayebo ayo embrasser groupe na bino tali apeti tango baza bien aza machin olingile mosusu kogogola akopesa place le mosusu akutana na likambo wana on sait jamais mais eza likambo moko ete kovanda opiolola na kilelo mpona Cardozo nde aza lelo boye mama bana ongaki na pala Cardozo c'est une fille responsable c'est une fille non namona mpe mobali te na ndako ya Cardozo parce que nga namonaka Cardozo na bana na ye na sœur na ye mwa mwasi namonaka sœur ni moko tapresenta ngai ya bibi kuta apesanga mposa théâtre sœur na nga oyo ebone moko tu vois mais mobali nango Cardozo apresenta nga mobali te nayebi mobali ya malonga mako ya Cardozo aza mwasi ya kozanga potozala tu vois aza mpe mwasi kitoko Cardozo mais makambo mosusu nga nayebi te mama naoyebi selo moko ya makambo ebele dépendre kaka na baéducation baéducation bozwi na babase éducation bozwi na babase biso mpe basala biso makambo ebele ti ya mabe ebele basali yo mpe makambo mabe mai nakoyoka comme sur internet juge te nayo osambwisa makambo nanga nyonso tu na internet tala boye biso kutu tozwa bamama na makambo wana ya ifopulere abali papa boye kingani so tozalaki mpe bato mo tozalaka na baagitation le mosusu toye mpe nga leki boye tolobi mais tellement tofandaki tojuge po total te na chiclette wanda etanga wanda biso tout nombre multiplié par 0 égale 0 donc bamaloba tu oyo bato oyo baloba otomisango par 0 ozoka boy
égale 0 bango parce que bango mpe place bazalaka na place bazalaka na bapale na bango so bafandi balobi kadozo basolobi no boye bazongisi yo boye so bafandi azongisi matala ite na mitibeka makambo tout parce enfin une équipe akitisa wana si évité po baotika baloba bango inane te mais si quand okende otoloba yo olobi bien bon nyonso balobaka mitibe parce que okalisi mais on dirait bosepelaka nango chite tosola mpe moto bosepelaka nango tala tozonga na moma moke na guerre oyo ezalaka ti lelo oyo eyindaka ya bato mpe basala théâtre oyo bayebana oyo balona mpe toke na bellevue na sila eloko nini oyo ezangaka bango mpe batelemi alobi te apartir ya lilobi ya makambo oyo efo esila moto asala so makambo na nkombo na nga te moto alobaka susu mpo na nga te esila ekita ondire bino mo mpe bosepela ata mwa moto moko abimi alobeli yo mwa moto mosusu aye afingi moninga bafingani yo kombo na bino ezomata kaka ozala na Congo naka na Congo kombola ya solo est-ce que bi wera na jibe est-ce que bi guerre wera na jibe ndezala mais wera na jibe ba leba masa webi Sankara de Kuta webi Blaise Elément le talon na TV beaucoup toi fini wera Sankara l'équipe auto finga jibe mais Sankara na Blaise Elément ba la parler mort studio mo na banda peut-être ça stratégie na ba ko ba basala peut-être eza bastratégie na bango ofinga koto finga koto problème so na bango moko komona basere na biso wana nde bazalaka bamama na biso la patron na Bellevue Kandi famille Libota bonne année mama na ngai komona mama na biso beka mpomba scène ndenge azalaka na komona bango bonaki moto na bango bakozanga baguerre te soki nini te bango bana papa moko oyebaka babana papa moko bazoyokana te ezalaka bafan oyo batalaka biso ezalaka bango moko te eza bafan na bino bachroniqueur nga na pose o question boye yo soki olobi makambo na esenga mona okoti ongo na monoko eza bino na bino na bafan ezokomela biso koma botyaka mbutu mais na bango moko boye bana baproblème te na bango moko bakupa ba WhatsApp na bino moko bokreaka bozalaka baartiste comédien na baartiste comédien sikoyo ekomelaka biso ndenge nini mpo awa akise biso na ndimi po sikoyo ekomelaka biso ndenge parce que eza baartiste comédien mosusu bakoma mpe bachroniqueur na bachroniqueuse bone bino boza bokozala ne ndeti lelo na ye nakuti bino ebele awa bachroniqueur batibiti boye ebele tane tofandi tobeti bamasolo ebele wana ye mpe azalaki na voice moko ayorea na groupe akomi awa ameli mwa nkoi mwa nini na se ya stimulant absandi dossier obiera ya stimulant obeti papale takutu geweka kutu kuna na groupe kutu balobaki boye kasi kutu ye kutu akufi mpo na nani te kingani kutu asali boye barando wana ezalaka bafani bachaka me babiso baoyo tokoloba eloko te mpo basere na biso wana tokuti bango na mondo ya théâtre epuis baoyo émerge bien baoke toujours likolo biso kutu olinga nde tolanda nzela na bango mpo biso mpe tokoma likolo place kokobasa bango baa baexemple na biso baa vraiment baexemple na biso na biso mo nde tovanda toyebaka ke basere wana bana bango na parome te eza bato basepelaka na bango bato batalaka bango nde baolinga bakomisa bango na baproblème koto nga na famille boto koto nga na ya mère ya les abakou tout machin bani ba créer ba kotala bo bana bango ba voilà bana bango ba. Merci beaucoup en tout cas c'était vraiment un réel plaisir yamba on a chaîne à biso do ila TV zango ka to penta na suka ba ke tenir par rapport à makambo nyonso tokomi mpe na 2023 makambo nyonso oyo eleki na baartiste comédien na 2022 bozo envisager nini oyo malamu okopesa bato. Merci beaucoup na dernière question oyo tozo envisager kopesa bato ezaka mosala ya bien travail ya bien respect discipline foto mpesa moturo na 2023 tolongwana babilo moko baartiste comédien balinganaka te baartiste comédien basalaka boye te mais tosalaka tokutanaka na batournage peut-être nde tokutanaka na bafamille na biso mo olem soko ofanda mpe bolem sosali 2 mois okutanaka na famille biologique na yo te mais entre biso baartiste mo olem mosusu 2 mois eza ebele mo olem mosusu na mois moko tokokutana elem mosusu mpe 10 fois donc tolakisa amour vrai entre nous les artistes donc to memela bato nde mosala mingi toyaka nde na mosala kenge ya mama oyo ayebo ayele mosusu na rep na biso place torepetaka ye akuti shika opesa rep kitoko boye nini shika azoforme bana kitoko boye yango wana nde towana moposa
film moko ozoleka atali botali histoire oyo écrit par Chic nde toomona Lalou Maleba pourto azokoma à Barcelone mingi babanda opesa Lalou Maleba bachance te mais Naomi Barcelone lera opesa Lalou Maleba chance Lalou yo wana bafilme epesi otali mpe bozokende kitoko ende mona babiso nde il faut que Renata apesa biso confiance bato mosusu mpe bakomama Chic wana nini on peut mena Renata kasala nini donc toza na posa babanalité etikala na nsima na biso to avancer na mosala tosala mosala na biso kitoko bana bazwa baleçon tomibengaka baéducateur ya masse donc tozala vraiment baéducateur tozala bato bamemaka trouble te tozala bato baapportaka un plus na bato oyo bazotala biso ki atali Chic boye azwi mwa message atali Chic boye te makambo baoloba eza ya solo tu vois donc que l'amour vrai sincère règne na monde na biso ya bacomédien nalingi bacomédien tout mingi bato tu basala mosala na bango bien nalingaka bino mingi bambote na bino tu kobanda na oyo aza ya likolo ti na se napesi bino tu bambote napesi bato tu balingaka Chic likolo mbote napesi bana lemba mabele mamelo abi mikolo mana zongi lemba asala ema neti nasala nona bimana mosika lemba me mikolo mana tie makolo na lemba siko bacomprendre ke non Sakobi S mabe azalaki important na mabele oyo epuis atika image na ye oyo aza ye yo Chic botoli to bana lemba na lingi bino trop de partout. Merci beaucoup en tout cas. C'était la Chic à Calitrololo. C'est vraiment tout ça qui est dans le plateau, tout solo, je crois. Bah, réponse là et c'est fait. Merci beaucoup en tout cas encore une fois de plus à la patrona Noëlla et bon début d'année. Il y a famille Mofimba et merci beaucoup à Renata Tenda Ifuku. Merci beaucoup à Néné Botaï. Merci à Onyo Soubalingakala guerrière. Merci beaucoup pour l'opportunité, Maman Noëlla, depuis là où tu es. Bonne année, de gros bisous à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup à Ligo Pakassa, autorité morale, big félicitations à toi. Mon capitaine, Félix Samba depuis Brazzaville. Bambote na bino Brazzaville ma belle nationale maman na ba projet 2023 ba comprendre pour 2023 to ina mambasi pour Brazzaville ne ba comprendre Kinshasa pe ba yo comprendre na sima parce que na uti kuna na kutana ina ba fisto engani l'espoir de la jeunesse tozalaki na ba Yohan Ngeso tozalaki na ba Rigen Monzembo donc to betiquement masolo ba yo comprendre que non Chic photo check ma boko le bin en Ottawa, Gogandi, Balinaba, Chastad de Marti, Bakine, Batinibana, Neba Yohan Ngeso, Nabarigan Monzembo, va comprendre qu'il faut battre Chic Litolo, Bapine, Batindi, Gaev Madogi, Akende, Chachaboto, Madame Bao, Sandone Ewa, tapis rouge. Merci beaucoup en tout cas Montréal. Montréal. PM Montréal, il y a Bogar, il y a Swat, il y a Moutou, tête bien faite. Boy, ma tête bien pleine. Doligné, ma tête bien faite. Pardon. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve prochainement. Bye bye.